nde toza na morgue awa corps ezobima lelo moni ndenge tovandi baartiste toza awa tozozela nzoto ya mama ebima tokende kotika yango na demer nango ya suka azala makasi liwa eza nzela moto nyonso biso nde bato tikalika nde na toloba tomibatela kaka to se protéger donc famille mobimba mes condoléances donc courage na libota mobimba nayebi que c'est choquant biso toza nyonso déjà bato bakufela bon mpo na nga namoni ke bazoya ko région de Kanga mpo nga tata mama bakenda ndako na age na ndako na makambo ekomeli age la msonga na yebite empêchement oezui age empêchement oezui ndeko mosongolo nga na yebite alita nga na ye matanga na moni ndeko te na bandi koloba pona ni boyaka te to ava ya koloba ko juger mutu fo to na pourquoi ndeko yaki te po ani tolingana na limite ya bolingo oyo tokokaneli tokoswana parce que tozesika moko tokoyokana parce que tozesika moko mais ça te kolingana ngo foto lingana yo prince ko manganga na koma yo yo cheka na mapamba otamba ina na mutu ko baiba mama na bino nyonso bandeko nyonso oyo otala ngai oyo kabola mawa na ngai akufeza mama kolutu na nga oyo abokoli biso akufaki le 22 Bonjour Lutumba. Bonjour. Tomoni yo oye kolanda ndeko na bino Bijou la Reine akufeli baloba ke bolinga na raté bolanda na raté botala na raté na tanga pasi mais le tomoni oye penda kolanda yé vraiment tolinganaka sauf que toi bato ko benda nezanga te mais tolinganaka bible zo bana biso bolela na bo bazolela ndeko na biso azolela mama tozo obligé koya kolelisa ye mama po aza moko ya nzoto na biso moto azwi likama nde toza na morgue awa corps ezobima lelo moni ndenge tovandi baartiste toza awa tozozela nzoto ya mama ebima tokende kotika yango na demer nango ya suka message nini olancé na Bijou la Reine otala yo aza lelo choqué nakolobaka na Bijou courage sont les choses qui arrivent malobaka nzambe alobi toyaki na mabele tozonga na mabele loba nzambe balongolaka te babakisaka pe te. Courage ma chérie, on est ensemble. Maman salaki vi na ye, asala parcours na ye, akiti na re na ye. Bis ezo continue. Biso pe tozo kende, toyebi te mukoloni mutu pe akokita lisusu. Eza makambo nde tobota makambo na mukolo na ye, mutu na elongi na ye, mutu na chance na ye ndenge toza pe mutu na mukoloni akokufa. Courage ma fille. En tout cas, na présenter l'issue de condoléances. Notre maman repose en paix. Okay. Merci, vraiment, toujours continuer. Toujours bon, on a Mireille 7e bagarre. Mireille 7e bagarre, étage à Souka. Vraiment, bonjour. Oui, bonjour Prince. Comment présence dans le Bolanda la raté, Bolinga la raté, Boutala la raté, mais tu es, tout le monde y est, vous y êtes, penatongo pour na koyako. Ndeko na yo akufeli mama toza na moka ya ngaba ya bongo ya mama Bobila Dawa liwango zo yango comment? Oui, en tout cas esalaki ngai passe mingi tango la reine a benginga abisinga set mutu na yo parce que tofifaki mingi na ngina na ba Bijou la Reine tango tobanda kokanga makasi ba période wana na mama pa mama na ngina tango Bijou na ngina donc vraiment tango nayoki sango liwa ya mama vraiment esalaki ngai passe mingi mais tellement que toza bato molimo ne pe makana na kimia donc biso bato totikali nde to baka koyeba nzambe kobanga nzambe kotambola malamu ndenge esengeli mpo nzambe abatela biso tokoma mpe na age o mama ya mama akomaki donc voilà ozwi mpe ntan ya kopase esika place matanga ezalaki oui nazoki ntango oui message nini olancé pa Bijou la Reine otala yo
message na kopase pa na ye azala makasi liwa eza nzela moto nyonso biso nde bato tikalika nde na toloba tomibatela kaka to se protéger donc famille mobimba mes condoléances donc courage na libota mobimba nayebi que c'est choquant biso toza nyonso déjà bato bakokufela bon mpo na ngai namoni ke bazoya korejoindre ka ngai mpo ngai tata mama bakenda donc mpo na ngai oya na bamorke bo nalingaka te parce que esalaka nga bien te autant on avandi boye stressé nga mbala moko donc voilà toza ebaka ta bacouleur ebaka ta officiel vraiment tomoni awa na matanga ya ndeko na o bijou la reine ozwaki message yango comment esi oui nayebi ke jour tokundaki ndeko na biso Diana père son âme na butu nango mpe na ntongo ya jeudi nazwaki message ya bijou akomelingaki non Nicole nde tokundaki Diane na pokwa nango mama leki na biso akufaki bon nayebi mpe mama leki na bango parce que nayebi presque moi famille na bango mingi parce que tona ozala mingi mpe epa babijou kala tonto bana ozala azali na chez baparent donc nayokaki kaka mpasi mais loko eza nzela motu nyonso tu tobotama tokufaka bon napesaki kaka courage mes condoléances nde nabai na ye mais esalaki kaka bien te bolandaka baninga te na ntongo ya mpasi mais lelo tomoni bolandi mpena te tolandaka le mosu na ndako tokomi te le mosu contre temps mais soki ntango corps bandai kobimisa yango corps elali omwa le mosu baninga mosusu balinga balala omwa le mosusu baninga mosusu bakoya na nini na ntongo epa na bango ti bakende kokunda batika nzoto ya moweli omoi nde toza boye tolala na ndako moko te nga naza na ndako na nga ange na ndako na ye makambo ekomeli ange le mosu nga nayebi te empêchement oyo ezwi ange empêchement oyo ezwi ndeko mosongolo nga nayebi te alita nga na ye matanga namoni ndeko te na bandi koloba mpo na nini boyaka te to ava ya koloba kojuge motu fo otuna pourkoi ndeko oyaki te mpo ani ndeko nde aexplike message na kolanse pa bijou la reine na famille ne mobimba courage courage parce que un jour tobotamaka toyebaka ke mwana botami jour bo abotami dati bo mais jour oyo tokufaka ezalaka kaka nzambe nde ayeba kotrie jour wana lelo oyo naozwa pema na ye alors biso toza na kati ya bomoi na babijou tosengaka nzambe merci mpo apesi biso faveur na ye grâce na ye ngolu na ye oyo biso toza na se na mokili oyo toza na pema mai toyebaka ndenge nini tokoki kotambola mpo tozalaka kaka en face na liwa toyebaka ndenge nini tokoki kotambola courage eza nzela bato nyonso tu nzambe apesoka kimia mes condoléances na famille na ye mobimba ok merci toza bongo susu na ange maisha oyo alandi ndeko na ye bijou la reine message yango ozwa yango ndeni ya ndeko na yo ntango abengaki to atiaki message na bagroupe akufeli bon nga mpe nazwaki yango kaka ndenge Nicole alobi jour ka tokundaki Diana nde na pokwa nango nayoki mpe asaleli nga audio azolela ke ya père de mama leki na ye oyo atikalaki lokola mama na bango parce que mama babijou asakufa oyo atikala ye lokola mama na bango ye wana ake lisu donc mama na ye autant toyoki yango nayokaki mpasi napesaki mpe kaka bamessage ya encouragement eza nzela ya biso nyonso sho eza te azalaka makasi c'est ça bolinganaka te bolinganaka pe te mais tomoni boye vraiment tolinganaka motu kutu babotami tata moko na mama moko baswani babundi mpe mwa une semaine mpe bolobanaka te 3 semaines bolobanaka te bo biso bato kutana biso na moto auta na ye na famille na bango mona moto abima na ye na libuma mama na ye tolingana yango kolingi bolingi tolingana na ndeni tolinganaka na limite ya bolingo oyo tokokaneli tokoswana parce que toza esika moko tokoyokana parce que toza esika moko mais eza te kolingana yango fo tolingana yo prince okoma nganga nakoma yo en tout cas napesa message epa bijou la reine et na famille mobimba na moi na petite sœur ne Fanny napesi bango mes condoléances et courage nzambe ye moko ayebi nzambe mopesi na pema ye mpe moto azwaka tozalaka na choix te liboso ya liwa mpo nzambe nde adesidaka batrouvango kaka eza normal eza nzela biso nyonso mama précédé biso mpe toza na nsima na ye tokolanda donc bazalaka makasi nzambe alola nzambe abaorphelin
afortifie bango.
mpe totiki bango bazodébrouiller batransport bazonga bandako to bakende baoccupation mosusu. Mais ya Johnny toremarke lo moko ntango Diana akufaki namonaki baete comédien bozalaki ebele, mais s'il vous plaît il faut dans cette question na ngai namoni passé de la fois alobaki eloko moko alobaki ke non ndenge eza wana baete comédien pourquoi tokutanaka kaka na lia matanga par rapport à likambo wana constat ni yo osala mpona bino baete comédien. Po biso baartiste comédien pourquoi tokutanaka na lia matanga bosala peut-être elo moko pour bokolisa mosala na bino pour éviter baconflit tout ça. Mais tali bien le 27 mars l'année passée tosalaki baanalyse ya mosala na biso tokutanaki na hôtel moïse à côté ya bambinza kuna na ANTPC toyaki baartiste comédien ebele kuna tokutana mpona kosala baanalyse na biso le 27 mars journée internationale ya théâtre. Pour le moment aussi tozo préparer séminaire ekozala le 16 oyo na mama Ngebi na compte toujours ya NTPC mpona kotala misala na biso nde tosalaka kokuta baéchange des idées. Peut-être babiso bakotaka na bainfo a NTPC te bakotaka bayebaka tokutanaka na lia matanga te tokutanaka na makambo mosusu bakobenga mpe biso ntango tobengaka mpe bato boya kosafile na sokoda tobengaka mpe bato tokutana mpe na baréunion mais oyo eza bacirconstance mosusu ya matanga mpe esangisaka biso fete mpe esangisaka biso makambo ndenge na ndenge esangisaka mpe biso yo osalaka fete ya libala na ote mage nayaka te mopesa nga invitation elinga mpe kosangisa biso so nayaki na baartiste libala nonga nayaki oui mais neti par exemple ntango osalaka baanniversaire ya mosala na yo omona te tokutanaka ebele donc eza esi wana ezalaka matanga te ezalaka na circonstance ya anniversaire oyo mpe ya matanga soki etengami ke lokola bijou la reine akufelaki ndeko mama na ye quand même oyo baye problème mpe eza te mpe baye te totenir bango rigueur te. Tozali le 5 octobre 2021 mais moninga na bino azopirige déjà na kati ya kasho 5 jours 5e journée lelo lite ya kanda passé te ya kanda namoni baite comédien bozokende kuna te à part namonaki nani oxygène mais bino baite comédien namoni bino te mais lelo namoni bino ali ya matanga ninga malamu bayebaki na ntango ya pasi ebembe to ya kasho mais pourquoi bokita alite ya kanda te vraiment naza pena na information makasi te ya mamalite ya kanda nayokaki yango à la hâte nayokaki yango kaka ndenge wana ke lite ya kanda nayebi mpe te soki asalaki nini nayebi na problème lite ya kanda asalaki te nayokaka lite ya kanda bakangaki ye mais nayebi te soki na problème nini donc na susi ngai nazalaka nango so nayebi par exemple place pa azali nakosala ata mwa tour ngai nalobi nga nayebi te so bapona bando yokaki yango mpe omoni ke obetaki non kara sabotaki na yango mpo omonaki sabote bato bapesaki information babikaka tomonaki bapublie lite ya kanda bakangi ye me bakangi ye na nini soki nalandela information yango wapi fo tolukaka bainformation bato baza na information bayebisa biso neti par exemple so tosisi kosolola so oza na information bana boyebisi biso un jour mpe tokoluka toyeba tolandela ye soki ndenge nini epuis yango moni toyebisaka bato baartiste comédien ozala oza moto akala ozala moto obandi lelo oyo bozolobaki lelo boyeba kosafile na kati ya NTPC parce que problème soki ozala wana NTPC bakolandela yango excusez soki ye ndenge azali wana lite ya kanda soki par exemple na banini na biso tomonaka ye lite ya kanda na association ya NTPC na bamakambo na biso mais président Massoumi okasa kotika ye bongo akoluka landa mais namoni président Massoumi atike pete namoni botindaki CG na bino oxygène mpe na avocat na bino bozali kuna ntango déjà CG omoni CG déjà azo représenté à NTPC ce n'est pas que toutes les corporations biso surtout ozalaka soki mail soki komete ke noluka kuna na kasho place azali non comme lela oxygène aza déjà kolandela yango azopesaka rapport epai ya président toyebi nde tokolandela makambo epuis toyeba asalaki nini elo mosusu eza ya kokota mosusu mpe eza ya kokota te tokoyeba so asalaki nini ndenge eza wana lokola exigence sa akendeki déjà kuna c'est bien bon tozwa bainformation ya source epa na ye olobi bien que nalia matanga tokutana oyebi matanga eza place bato bakabolaka mpasi eza place ya douleur bijou aperdre mama kulutu na ye déjà aza mama oyo abokoli ye to azalaki mama mpo na ye aperdre ye lelo
kolingana te mira eza motema ya motu mosusu aza soki aye azwi te aosupporte moninga te azwa eza juste wana mais motema mabe eza kaka ndenge moto amoni kasi ya motema mabe mais motema mabe en soi nayebi te pourquoi tosala na motema mabe epuis na ere matanga tokutana ntango toyaka deja matanga bolingo deja yango wana toafishaka balinga tolingana ne toyambanaka mikolo nyonso na nzela tondeni tolingana te pourquoi mwana te na maladi bassistance ezalaka na baere apasi boye corporation mosusu etelemaka toza na balisungi toza na babomoko toza na baplateforme ebele bapakosiko tozali batokanisi ezali koposana te maison mère nation ANTPC chapeauté par notre président Massoum de Bonde Azali toza wana toza ensemble bino ba journaliste besoin enrichir les cambo tant bolinga ko lobango ke tolingana te yango ne pesa pe bato impression libanda ke tolingana te place bato baza makambo ezanga te bon mira oxygène fois za passé azali CG na biso ya NTPC et puis na kati ya NTPC toza na ba personne juridique baza teke président Lombe azali biso soko kendaka te tant que ba président Lombe bazolandela yango ba CG bazolandela tozela verdict nini ko bima après toye koyeba soki faut to satan tokene pa na sai tokene na gouvernorat tozalaki wana donc tant que esengi na noté to agir na te parce que l'état aza avant tout tozotala po nzambe eza l'état totala nzamba sala l'état peut bakata bien parce que biso tolinga tunga neti précisément na habité est-ce qu'il était à Kandaza qui invité place à Kende qui on a soit qui invité là au moins il faut interpeller Fali parce que moto ya invité qui a agressé mais soit invité qui était qui est moko certes akoko ya azali artiste mboka Fali az artiste mboka zo pressé ayaki pour assister o elekaki oye memi bango kuna je vois mal ye mutu ba agresser ye le sou mutu aza na kasho bon oyo asalaki tentative ya kofinga me afingaki te donc buliondela atala eza artiste mboka boti osali biso toza na kati ya mboka oyo tozwa ayeba konzi biso batala likambo wana alingaki afinga me afingaki te mais ye au moins azalaki agressé nde babwakaki ye bongo akokai mpe kobukana akokai mpe kobeta mpe mutu na se pa akufi soki bainvitaki ye te à la prochaine biso bandeko toyeba mpona oke place mpo oza humilié te il faut ozala invité mpo ozoya na respect bapesi o place na yo impresario no aza to manager no aza aki komanager babengi yo omati opreste okiti ozwi batanga na okiti soki azalaki invité mais soki azalaki invité te désolé donc voilà yango wana ekomeli ye bongo eza bato bamanager mpona nayebi te. Voilà. Donc, nous sommes ici qui va agresser, bon, il y a qui manque il management après ça. Bon, eza penza yango eza bongo te. Parce que ya bijou banda zwaki matanga eza na bato ebele pe balekaki nga na monaki bato pe batalaki matanga eza te ava boya fo bosala ekiri te tobengani na telefone alo nani alelo ntokota te moto mtondo azwa tana ya azoya azokende aye akei parce que nga na monaki bato mababanda koya lokuta mabe te eza nango nde bato baoloba te ke oyo bato bayebaka bapine mosu mpe bayeba bapire ya bijou te basolane kaka bien mais lokwa kufeli oyo aza lokola mama na ye mama kulutu na ye bato baye c'est ça et puis mpona koloba ke bamatanga ekomaka place bafi bayaka donc ça veut dire quoi bayoluka mibali nayebi te mpo soki basi bazoya mwasi so aza oya place nyonso so mobali abe olingi kaka ndenge na ye nanga matanga boye so Lewis ndenge amatanga boye toye na biso na minata ale ya Lewis amonde mani kokumisa minata nga mpe ide na bia tosangisa na biso ide nayebisi ya Lewis art nabi tosangisa ide ozomona so aza d'accord nango nyonso yaka makambo te ya mosala te zizo tokoki mpe obala na biso mponga mpe nanga nanga marie te ye mpe ane marie te tosangisi ka ide par rapport à makambo wana aza mpe d'accord so baza d'accord te na problème to na kofoxe te emso bashwa nanga eza yango ya ye te donc so bazooccupe ya grignotage te oyo eza mamba te ide ezoccupe te ata soki ya Lewis esimbi te te zizo eza kaka baide ata ipe mo moto apose ka question kotala mpe mokisa mpe oza marie
ye boza occupé olembisinga eza kaka baide ozomona nakokoya matanga nazolela me na kwenta mpe nazwi lipamboli donc nzambe etanga pambola bato papa talaka kote te kote bato bakolela kopesa libala kote bato bakolela kopesa mbongo kote ekipaka te so nzambe bapesa eza nango raison te koko basili obakama okende matanga mpo bazwa mibali tout ça son nom toyaka matanga mpo bible elobi tolela na baoyo bazolela ndeti nga kota kosepela mingi nalingaka su te kota matanga nde nakoma olinga nasepe na likambo ya suku otoloba olobi ke olingami okende ntanga mpasi mpona systeme ninga na mais eza likambo moko lokola lelo le 5 septembre et octobre ndeko na yo mpe mpe akanda asali 5 jours na parke oui namoni oyebi ya likambo yango bien esudi okitala ye non nazwi tan te nakozala lokuta te nakoloba te mpo nasepesa bacaméra na bato bolandangaki nakendaki te mpona okosa non nake te vi ke batournage mpe ezoleka ebe me naza na calcule nakende mais caméraman nanga azozala kuna mpona kozwa belema tokokotisa naza trop bien na change yango mindei nazalaki move nazalaki move nakomi rouge kasi bo nakosi nazwi libala naki mobange eza normal mobange makasi mokolo nga na batela yango namoni boye mpe mpa moninga na bino bizu la reine akufe eza na ndeko moko azosouffrir 5 jours na kasho ete akandi aza na concert afali babwaki ye na akangisi ye aosouffrir estce analyse nyonso apapo makambo wana mpe okoya kotala ye te nga nanaki otala te nanaki otala te me nayebi ke bakontina biso baolandela biso mpe tozalaka na nsima ya bango so bao balobi ndenge na miniti oyo ezosenga eloko tel biso nyonso totelemi me na miniti oyo lokola bango moko na bazokende kuna nakoya te liboso ya papa ya papa masumu to papa elombe te botika ngai nakota nakoswana na bango nakoloba nini naka te so nako opetikisa donc il faut ka mikolo nde bakende bango bayema moni bakosala epuis aozala ne libanda nzambe akosala grâce ozala libanda bon ngai namonaki eloko yango mabe par rapport ya nini lite ya kanda akendaki concert baagresse ye elelo aza na kasho kozala na kasho eza synonyme ya makambo ebele eza place ya koréédike biso comprendre toyebaka makambo nini tozoloba na tv makambo nini mpe tozosala lite ya kanda alobaki ke nakofinga mafingi mpe te quand même papa bubli koto wana meka mpe kotala eza na bato ebele bazwaka likundi protège oyo yaka kosécurize bango na ndako so bazomona ya bagissement boye mpo na nga mpenza naza désolé akokaki mpe kobenga ndeko nde na privé ayebisi eke te sika otanga nkombo na nga na tv c'est tout est ce que falaka ezalaki nécessaire fala akangisa ye je crois pas donc mpo na nga na osenga vraiment ameka mpe kotia na se ameka mpe kotia na se aza père de famille atia ye libanda et puis conseiller bato na ye à la prochaine fois tam ça edite ya kande ko zape mutu so tam ça tindike be mutu batata ba problème pas akufi monte ke ngai balukela bango donc ko conseiller bato na sécurité que ceux qui mutu aye loba na na malembe ke sa nini akita quand même edite ya kanga aza mutu liboma te so bine ke kitana ntano ko kite peut-être ba benga ki amata soit place wana to ebite mutako claircir c'est ça ka yimo edite ya kanda donc lo na ko loba ka ngwana menza sa grâce ke aza libanda. Toza la matanga ya Bijou la Reine namoni Bijou la Reine ye moko yeyo Bijou la Reine bonjour. Bonjour. En tout cas nos condoléances surtout liwe komelio impression za nini komona bandeko na yo balandi yo na matanga pe toki ke santé na yo ezo répondre de très parce que ça vraiment vrai
mama na bino nyonso bandeko nyonso oyo otala ngai oyo okabola mawa na ngai oyo akufi aza mama kolutu na ngai oyo abokoli biso akufaki le 22 ezalaki mercredi jour tokundaka Diane akufaki na 18h abeli pendant 6 ans asali AVC likolo ya gauche na liboko abeli diabète bacardiaque aumei na maladi 6 ans nzambe abengi ye ake kopema naza eloko opesa bino te napesi bino ka merci na bino po tobanda na bino te le premier jour akufaki na lelo jour asuka santé eza bien te tension ezoderange nga estomac mais nzambe ka ye moko ayebi apesa biso ka makasi.